Saratola TV. Au monde, ils sont comme métier à la télévision. Au soukaloua mayonnaise. Aujourd'hui, il est ridiculisé. Bafingi Internet parce qu'il y a sa tendance. Vous oubliez que vous êtes des comédiens. Belvi est un collègue naïo. Si la collègue naïo. Nini yo comédien comme Luka, Olungwa, Okomisa comédien moko. Okomisa comédien mususu star. Oh binonio so boa star. Wande moko. Saratola TV. Même Maman Vincent P, aza flatteur. Bengana e. Ye azolo baka kabwani nande kona ye pona mama. Mama yo kondi mate na ebindenge yo za kondi mate moto akabwana nande kona pona yo. O linga ngote donc c'est la flatterie. Il faut chai pembembe. Fele tu akeni. Biso ngana Sarato ya kuna comme ça to ça. Biso to ande bata vérité. Saratola TV. On va apprendre que Belvi a $20 000 chaque mois. Pour nous, ça la production, la film, à foutre à travers la banque. Na qui passe. Maman Seka Benginga. Maman Seka. Saratola TV. Fais pour les pesa. Po, bato mususu bazata isoso net na mona maman Sisi. Azaka soso mais on dirait pas da chinois. Il y a monde sikoyo vraiment ba Vietnam. Mais pour moi ba Vietnam mingi bazana ba Taïwan. Mais après sikoyo na yo mona ba Vietnam mususu ba na ba Taï bien. Ba kumpe na ba Taï. Comment ni fais pour les basala ngonde nini bandeko. Saratola TV. Wana ba oyo neti ba ya Sisi. Taï chinois. OK. La qui ça fesse poulet. Je sais filmer fesse poulet. Ozus comme akolo, ozo kanga ozo bina. Oh fesse poulet. Ozo vini sao. Saratola TV. In deux. Ya Sisi wana na ebisi yo omoni mbala moko awa ndenge ezui formé. Saratola TV. Ya Sisi fuluka bango nyos balongo. Na yebisi yo ba oche zo poison. C'est poison ni ya WhatsApp. Quand on peut kenga. Na ebisi yo. Mama benga no biso lokola bango. Benga na biso ya. Biso ndelo ke na biso. Benga na biso ba comédien nyonso sans exception. Sans exception. Mama benga na ba comédien nyonso. Benga na bango tout full camp. Mbote na biso ezali nga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela kabandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Scène Wave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf. Tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée. Réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assume, Thérèse à la dinosaure. Thérèse à Karaba la sorcière. Général Abakouk a déposé Mandoki. Sans esprit. Thérèse,
Cam à la barre. Na la ka ki olobi na live nanga. Lelo okoza na motalaka. Theresia à la barre. Soi-disant Belleville a tindi batu. Baya ko menacer yo. Theresia. Asina pikola ki ba bordir. Theresia zwa kiti ovanda. Ya dudu supu. Ya dudu. Ya dudu. Makambo etali yote bayaka te. Makambo etali yote bayaka te. Ya dudu zwa kiti. O wana musuna zwe bata za ndundu. Aza mundele. Wa mundele antuka. Komo nezo kimanga azwa ka kiti. Ba comédien nyonso o basali ba sortie médiatique. Soi-disant ba fingi mama. Ba flatteur na ba flatteuse. Ozo ba kiti kinga kati porte kangani. Marche poulet. Cuisson sport. Alias Sila Soso Zwakiti. Ero eza ero sokola maboko te. Ero ko sokola maboko eseleka tangu to banda ko belela. Oyoka kabiso te. Soso elali ma. Moi mobimi. Mama ni mama lamuki. Mama lamuki na pungi. Soso. Ozangi be explication pe sa mama. Po ba émission ekomi. Ba émission ba communicatrice na yo ekomi pa mama. Na kalobanda ko wanga na bango. Maintenant vidéo kumisa ki bango ekomi na chombo mère. Sila à la barre. Ba abakwiti. Nanu bosengi cesser les fêtes. Nanu bosse di balobani ko se désolidariser. Bino lelo bongi bo se désolidariser na Theresia. Ke batu so baleki be miso baloba makam na bango te. Bazara na bino. Po ni ko boka baninga na tangwa biyo mabo. Nous ensemble, nous vivons ensemble, nous mourons ensemble. Ya Gabi et Fapekato. Ya message na ezali Zwakiti. Message très important pour nous tous ensemble Zwakiti. Ba comédien nyonso sans exception à la barre. Bino bozo bakiti te. À la barre boté les makara. Parce que makambuto loba ils ont engagé bino. Est-ce que ba émission na ba sortie médiatique oyo ba comédien baza obima lelo soi-disant ba au côté la mer? Est-ce que ça vrai ba au côté la mer? To pesa jalousie na ke to ba rendre ba compte na Belleville. To pe bango ba bandaka théâtre ba bongate. Ba komi koyo ke la Belleville motema mabe. O akanga bino ko bonganani. Thérèse, femme insensée. Lelo, bordure de ato pikolaki. Donc, tozaka koleka na ba char, na ba man. Ndela eza polele o akokuta na nga na ndela na nga. So na ni trai. Merci na ba degonyo so bozuli baku ya Hollande émission na biso analyse o to sala ngo mingi so moninga boye. Seke na mopandi kuna noko ali. Noko yams to palola na ye ba bordir na moni makadam etikali de plat to komo ta asko ba gauche droite yi eta ba moto eza to niata na ba moto bozala wana noko yams. Bonjour maman Sarah, bonjour Nabandeko Touba Otala Bisso Baza et Belé. En tout cas, maman Sarah et ça la passe internet et baby.
Internet et baby. Na profiter na pesa bato belembo t'avais émission banda. Vous serrez ba ceinture parce que ngalo na tambo na remorque. Il y a 18 pinés na conteneur à 40 pieds. En tout cas, ba IST, ba vite, ba vanguard, ba arrière, ba bolongo na nzela parce que na tambo na mutuka moko za tellement na tambo na camion. Dans long véhicule. Donc les cailloux mais la putain nous na souka na tindiki européenne. Donc autant moi ta pembe nangati tamwa musika. Gardez ma distance na yo na bande na yo. Merci beaucoup na maman Emily Setimainga depuis Canada, je te salue. Orphelinat Vida. Merci beaucoup na maman Diasonama, maman Bata Neftali na pesi mbote kakuna kota ba Canada na bo sanité. Maman Christine Dipa ya bato ya papa, papi Mavakala na pesi bino pe mbote kuna kota Texas, mbote na bino ka kota Amérique. En tout cas, bateau tout Amérique n'a pas suivi nos beautés. Merci beaucoup na maman. La maman chérie à moi aussi à Londres, na Bosanité, maman est doxine à Londres, base à famille Libota, maman José Loussadisu, Mbote na yo, et puis maman Claudine Bokato là, na pesi Mbote. Kota Belgique na ya puis ça na pesa ya Vivi ya na Mbote, na pesi ya ma mita dina na Mbote na yo, pesa na Mbote pas maman Lili. Mère double. Kobo ça n'a pas été mère Ani ba super mbote na maman Gisèle Choka, Seda Kuluki Gisèle Mabiala, boza e belé na pesi bino mbote li pa inyo so bozo biso. Na bo sanité nzamba abate la belle vie apesa monter machu ya monene ko leka fleuve océan pour makambo nyonso kuta nango emela echola ekende. Nzamba to ka pesa belle vie monter ma monene. Bato tout ba benga biso, je profite de cette occasion, je suis fungolanga mwandambu. Avato continuer na maman Sarah. Bato batala makambo to wana ngwawa bato banoka nsondie tito na yé na mafuta après na yé na Gabel Sport ezaki pona licho eza lichoti oyo eza savon oza na ba cerne awa bato bakoma olata linette neti cerne na biso nani cerne na biso sila akoma olata mingi marche poulet akoma olata mingi linette pona ba awa ekoma moi vert ya sisi biloko osala yango oyo nde Pona ya sisi. Pona ya sisi. Oyo vraiment. Ezana na oyo. Na oyo. Oyo po. Soki ya sisi apakoli mafuta choko na butu. Na tongo le mo ebeta cancer. Opakoli oyo. Ata dinosaure pa kosa ilango. Dinosaure pa kosa ilango. Oui. Akoma wa rouge na mo iti. Ata vidéo azo sala pe. On a te kaza rouge bon. Rouge na dinosaure. Il faut ça. RM Light. RM Light. Toza quand même na besoin na bino. Bozala. Parce baby et je suis comme moi il y a biso peto yo c'est la analyse parce que to lingi to c'est la analyse ou analyse ba tété sali la mafuta o eza gamme o eza mafuta manzoto eza solo bitoko ça sent bon. OK. Il y a des tas de basorazé oui. Ce qu'a produit sur les mingi dans zoto et comme ça peut moto choisir au qui ka solomo boye au séparangote. O eza ba hydroquinone té, eza sans hydroquinone et comme ça yo na tenki toko uniforme. Là pour moi des jours on a ce qu'on a savon nango. Savon noir nango pour na teint caramel netinga. To makasi bon singa. En tout cas, RM Light yangoyo. RM Light ezawana tout ça les yango musoma kitoko très efficace pour la peau. Pour la peau. Oza mota moindo o amondele. Pakola. Awa ba kentos ezolongwa. Ya sisi ezolongwa ba kentos. Sérum à kentos. Ba awa ba kuda par rapport à sisi ninga komi pour na tala gi vidéo moi ya sisi kitoko boy metanga lekisi loboko na moni awa na tampo ya sisi tampo oto mwindu toni na ebite za mafinga te ya sisi somba oyo c'est très important c'est très important pour na ba kentos ndebo mona ngwana beurre de karité oyo peza kaka ya RM soko pakoli yango o mona ba bouton nyonso ezalaka ba peau noire na nyonso e longwa e tika yo en tout cas lisse uniforme ozana Belgique ozana France ozana États-Unis partout ozali ba routine de loin na agence elongo bani tozonga siko na masolo awa to na publicité pour na santé pona bandeko na biso pona bandeko oyo siko ba na problème ya taille zelana
pays d'appeler ça tout ça la publicité vous n'y sont pas la mort maman na bataille OK pour na bandeko oyo bazana problème ya taille oza likolo munene na se mukie eza mafinga te eza kaka na liste au sel donc exemple makolo soso ta soso na se mukie na mekoso nde to bana kimongo siko pona bato bana menkoso bo sala nini to sala sport ya makolo soso ezali cuisson eza na ba sport ebele na kata cuisson sport toza na ba marche poulet toza na kata marche poulet c'est la cuisson sport eza munene na kati na e na kata ba sport na e ba marche poulet tir poulet pesa na kati tir poulet pesa na kati élargir des élargissement c'est dit comme sport ba tir poulet ezali fesse poulet pesa po bato mususu baza taille soso net na mona mama sisi azaka soso mais on dirait pas chinois ya ngonde sikoyo vraiment ba vietnamien pour moi ba vietnamien mingi baza na ba taille wana mais après sikoyo na yo mona ba vietnamien musu ba na ba taille bien ba kumpe na ba taille moni fesse poulet basala ngonde nini bande ko bolimbisa il faut la fesse poulet je sais fesse poulet pour na ovimbisa vraiment si ma maman sans obaka quoi que ce soit wana bato ba taille chinois wana bato oyo neti ba yasisi taille chinois là qui ça fesse poulet je sais filmer fesse poulet on jusqu'au makolo ozo kanga ozo beta fesse poulet ba chinois longo donc fesse poulet tire poulet na marche poulet siko tire poulet za ovandi wana ni tire poulet wana ezo aider kaka awa nyonso yo tina se awa ezwa forme mama ezwa forme yango na mituna e pe asona papa biso madilu ya na kolinga mingi soso papa madilu abinanga ya soso mingi na pipi ya mukie pipi la mukie na pesi ombote sikoza emission ezongi noko sikoyo marche poulet nde bato musu babi ya makasi marche poulet ya makasi te marche poulet zelo mozo saka boye mais ozana choix te olingo zaka na soso ozaka soso alors so olingo zaka soso te na wana tozana fesse poulet tire poulet marche poulet na sina auto laksa déjà na auto laksa za fesse poulet tire poulet yango 1 2 1 2 wana maboko ka awa maboko ka awa to le bima moi te le fais bima 1 2 1 2 1 2 1 2 ya sisi wana na yebisi yo omoni mbala moko awa ndenge ezwi forme efungoli bassin soko moni olongo yawa ndoko yasko na Gabin Sport Gabin Sport nde ezali eloko oyo nalakisaki biso lobi elekaki po bolimbisa to osala publicité so ozolingo fungola bassin il faut panza makolo après ozokita opanzi okiti opanzi soko ozanonga na besoin po et il faut tchamon pa moi ipembeni pousi pe moi to lobo opanzi okiti omati omki ya sisi akokokelo kote pardon akokokelo kote apasi atika la ka bongo na marche po atika ka poulet pardon atika la ka poulet atika la ka poulet ça passe bon bato ba ko aider bato ba ka pembeni na eso ba ko aider una pasa zaka na barumbu ba sport ba sala sport ezebele ata stade de Marty ba pe na sala bien okay lobi coach na ba sport na ngana ye nango kolakisanga wa binote oyanga balakisinga TV yango marche poulet na kata cuisson sport on a marche poulet tire pied tire fesse 3 na kati ya Gabin Sport pe to na ba sport ebele mais na beso no Gabin Sport kaka et permettre Gabin Sport kaka
Ah bon, tozongi na ngamba réjou to mela mai pour que tozonga tokota pena na kacha analyse na biso. Sarah Tola TV, la chaîne. On va t'accompagner, d'accord? Non. Tu viens. Moi, je vais comme ça. Está, Senhor, te adorar por tudo que eu sou, te render, glória, aleluia, 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 aleluia. Sarah Tola TV, la chaîne. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Boucholanda bongo torniol. Mais comme on est évité non qu'on a n'imma ma bête. Qu'on fasse le monde à passer en tout cas à comprendre français. Attends, à comprendre qu'il y a un côté. Nabi maman belle vie à comprendre que toi tu kanga ba titre mingi. Là c'est décidé à l'ouka torniol. Torniol il est là. Tu peux comprendre te. Torniol. Na quoi super. Wana mundir banda koyeba. To fanda to surtout si les sakara fils aussi c'est mission tout le grand on a Google. Torniol en tout cas. Photo le grand on a Google et l'eau la famille. Mais au jour Bellevue a innové. Si. Si. Ça un plus dans ba feed menae. Torniol les oya. Si. To s'apprêter famille Bota. To se préparer. Tolanda torniol nini susu Bellevue lingate ya biso na kati ya torniol. To redécouvrir yango na kati ya film wana o ezaroya na kombo ya torniol. Déjà l'autre premier épisode déjà si je m'abuse pas l'autre premier épisode tout ça focalisé dans l'émission tout kendara na ngambo chaîne na biso tout ça plus de 252 000 téléspectateurs au batal la chaîne wana tout kendara kuna total lien aussi ici aux yeux films au partager les pe muninga voilà aux yeux ngo tchena kata statut à WhatsApp na yo aux yeux ngo so na chaîne YouTube au tchango na communauté na yo aux yeux ngo so na Facebook partager ngo na Facebook yango ndezo ça la promotion ya film na biso pour avancer donc là on a ça ngo wana voilà merci beaucoup nokoyam so to kotimbala mona analyse na biso noko lelo komona ba comédien nyonso ba sekui pona oya côté la mama soi-disant entre guillemets ba fingi mama o ezana ba preuve te ba tout nyonso ba sali ba sortie médiatique pona oya côté la maman et en dehors oya côté la maman bazo accuser kaka Bellevue que atinda kinga na yo poto finga maman et pourtant l'émission na biso maman mo kazo reconnaître ngote maman na biso que na benga maman OK nga komela maman na boti courage à komela maman je suis la journaliste Sarah Tola o bazo accuser que na finga ki yo maman émission na nga yango OK soit ta ko visionner ngo bi pa ma finga ça maman to rozonga na télévision pour na osenga bolimbisi mais ba émission o ya bato ba finga yo bande na ngambo asila na tindele ba lien nyonso OK au sali bien na tindele pe ba émission nyonso biso to soutenir OK na tindele lien à Barcelone na tindele lien ya Sisi bipa iwapa banda kokumisa bango ko remercier ba mama gangi mama ngangi mama ngangi maman ngangi maman ebisinga bi non tu m'as pas insulté tu m'as tutoyé maman lobi na tutoyé na fingité si ko ba comédien o bazo sa ba sortie médiatique soit disant ba fingi maman ba ko finga maman te Bellevue tindi ba finga maman analyse dino ko ça na ba comédien wana est-ce que bazana vrai et pas maman ni maman qui a solo ba au côté là pa mususu bakanisaka soka ke pa maman azui 2000 to 3000 et otikala ye pona libela a otikala wana pemene maman pa kenda kozwaka ba 2000 na ba 3000 à chaque fois ozana ngo besoin natali vidéo mo ya lava sala succès na théâtre ouais lava sala succès na théâtre a sali succès il a en tout cas à respirer qui na époque na ye natali vidéo na mo na TikTok par a passant na kutani nango la vazo yemba lobi carrière ya moto esilaka oyeba mandat ya l'état pe esilaka sima ya liwa nanga na boyi bana nanga basambwa
bayoka soni ye na likambo papa asalaka tango ozozwa ye baka pe kosombaka saki ya sima apparemment azalaki na chantier na ye baotonga bazocha bakomi na niveau ni bakule ceinture ya ndako na ye moko azotonga alobi toyeba pe kobombaka siko bacomédie ebele oyo baoya koakizaka Belleville na comprendre baosouffrir kinga kati ezomanke bango kinga kati ebokoli bato ebele kinga kati epesi bato ebele bafond de démarrage kinga kati epesa bato bagarantie ya ndako nga nayebi bato mosusu bakendaki nga kati mista na nga mona otanga kombo te akendaki nga kati le 27 le 28 ans baopesa ngombe mo 4 personnes azwa ngombe na ye wana ya fungola boucherie basaki ya loso bazwaki kuna semoule huile biloko ka bazwaka kuna bamalangwa basoso banini aya afungolela ngo boucherie aza lelo akoma parmi ba entrepreneur ya omoni babenga ngoni Gambela Prince Gambela au côté Ethiopie place bateka ba loso maman pesa e fond donc lelo ya comme akoma na maison na ye so tuni na Belleville hein témoignage à mère basé belé même Belleville le barango soki lelo na komi na possibilité ya même bino na kabela bino ta 1000 francs to 2000 francs parce que maman kabela ranga pesa ranga pe fond mais ayebisa kanga ite ke za fond ayebisa nga kaka zwa ba o mayele ba comprendre que mère a pesi ba tu ba fond ba tu musu ba comprendre que ba tu musu ba biga de mère a bengi so to ke kinga kati lobi to kende isusu or amutunga na benga kaye asinga lo ba maman Olive asala choix na ye na moto alingi elle fait sa grâce à qui elle veut donc ko la mukana tonga lo bibino nyonso alingi bino sote ale sakana yam sino ko la vérité trop boya boza pembe nanga et ko bomane batu maman lobiga sakana yam sino ya pembe nanga allez Vincent fuluka allez ya sisi fuluka bango nyonso balongo na yebisu yo ba oche zo poison te poison ni ya WhatsApp ko to ko mekenga ala yebisu mama benga no biso lokola bango biso nde lokola biso na biso ba comédien nyonso sans exception sans exception mama benga na ba comédien nyonso benga na bango tout full camp même maman Vincent P aza flatteur benga na ye azolobaka kabwani na ndeko na ye pona mama yo kondima te na yebi ndenge yo za kokondima te moto akabwana na ndeko na ye pona yo olinga ngote donc c'est la flatterie il faut chai pe pembeni mama akeni biso ngana sarato ya kuna comme ça to ça biso to ande bata vérité longo zo biso ya ko wala na ina lo banini mama omoni lelo na omona ba comédie belé balamuki et belé balamuki ça parce que ba ozela place à foot là eza po mama chaka komona ina liste to Belleville chaka komona na liste kenda ginga kati azwaka 1000 moko boy to 500 moko boy et pesaka $500 to $1000 ça fond de commerce comment ba ndeko ba comprendre te que na zwaka 5 c'est pas mama na komana ngata ko changer na coin yo yango ki osilisa ngona mbia so zaki mbonga mufuati nat mbonga bindu ele kaka boy ya my god de rêve et le kalwa nani pétrole lobi suna ozo loko ozuite ndeko misimo ba jaloux na ba jalouse na bateau ba na fond ba pesa bango bato baba ngana okamwa ebina otaba sortie médiatique bato mususu na oloba me veo lobi na zena modelo na butu na ba 21h amoni nga bisinga yams yo oza mystique mambosa na sara na obanga bino na pesi conseil vite fait na pesi modelo mbote na bisi vie omoni makambo ele kan internet komeko chelongi note bato ba okutana bino te ndi ba ebisa bino ngana kutani na yo yango na ebisi yo omeka oleka na télévision te omoni soko meki oleka na télévision osuka lo wa mayonnaise aujourd'hui il est ridiculisé ba fingi ye na internet parce que yo pe sa tendance na ye vous oubliez que vous êtes des comédiens Belleville da collègue na yo si la collègue na yo ndingi nini yo comédien ko moluka olongwa okomisa comédien moko okomisa comédien mususu star bino nyoso bo ba star wande moko tilo wana on comprendre ngoti poni Nicole Bakata lo bakateke ngana ba cook to family bota ya Nicole wapi poni mama to ba lo bakateke ngana za ba cook to family bota mama to pa kenda ko jouer pas si la te parce que ba mida ba finga ye si la pekisa bango te ngam tukuduna ya pekisa ma top ndeka na côté le mukono mono ke to kende parce que c'est ridicule nga personnalité mukolo ke no tourner kuna mama top ngana oselo bémission ngana ebisaka nga bi modèle ba fing o mona ba finga mama mukolo bo ma bele solo boyena non ba finga to
Ba comédien belé ba kenda ko jouer so facile ate pour na raison wana kakande sala ki ba kende ba tikala ko loba te ki ngana za abaku ngana famille bota ba papa Serge wana nyonso ba papa Alain ba mami lo ba mama to ba loba yango te ki ngana za famille bota non ba eloko ba se retirer passer on a biso si les abali ba boyandika ka respect na bango ezala bafoué to garder moi respect na za mpia kana raté na $100 à sila mais na respect na nga ezala ndilo e créer ba makambo nyonso lelo ngana okamona omona ba comédien mineni na oyo ka souci na loba oza venanga oza sœur nanga oza master nanga mais pourquoi zo linga sala eloko parce que na minute oyo bato ba ko sala be mission et tala mama tango ngana saka to sala e ko kota ba TikTok ba okatango tango ya ko yoka yango akoyeba te ke yemta bandai mabe ah oui, mais le grand ati. Ngana comment défendre Belleville parce qu'il a mon arabe Belleville, azaye moko en fait, pas tout chargé. Non tellement même pas pour ça. Alors va répéter, alors répondre répéter. Non comment le mais moi bazana pour ça va bon mamuto, ils a accéléré le bazo accélérer. Bon nga bon mamuto ça bon y a envie toi belle mutu. Non, bah, ça, c'est maintenant qu'ils vont défendre moi si Oyo. Tant on a même bateau le quoi, bah Zouma, la moi si Belleville a contribué. Non, mon bateau le quoi, moi non, quitte côté qui ne sait quoi, si on ne connaît pas agence Moninio qui noie ni na bandal. Pédo na matama. Wa matama wana barezi. Na mona ekuna na ni kinyo na l'accent ba kitso bita ba bino ba journaliste buta ba kitso na monde kota kintse kwa ba tikila ngwa ba kinana nyona nga ndako mais na TV kuna bo chaka munoko na bisika boss ki muyaka moka finisa ba yaka nyonso donc ndongo moninga ka boata na biso na ina zo ndako olinga te bi jamais mon internet to journaliste internet na ndako nga okota soute po oyo camarade na bino salinga na ba réalité na moyi na kata lopango na nga wana. En tout cas, dans le sur internet, si vous mettez sur la politique, c'est mieux. Belleville a aidé à belé, mais fin de compte, c'est toujours flèche et ingratitude. Donc, commission ingratitude, mode moko, rayer le plus mode moko normal. Or, nous avons résisté à l'orgueil, et puis à ça, la grâce n'a pas humble. Ingratitude est faire partie à l'orgueil. Ah, ça, il y a l'aureté. Il y a Belleville à nani. Ah, puis ma cambouté. C'est l'orgueil en fait qui anime l'esprit négatif envers l'autre. Parce qu'on attend il faut défendre ses héros. Akabelanga, il faut défendre. Et puis nous le que Belleville Akabelanga ti na osalengra. Ata pour nous ça l'assemblée na TVT. Non le bango te no Belleville Akabelanga mbongo. So na pom na bengi Belleville Akabelanga. Ma muto na ba pom ni bilaza bandi ko na ye. Oh mon Dieu, on a tiré na senga yi. Oh bayingat. Oh et comme il nous faut senga kabu. Non, mais na bi question na besoin de $10 na bi na comme limité. Na bi ngana zéro. Ah c'est na pas beaucoup de ngata na $5 te et $10. Pas mal. Mais na oloba te ka kabela ngati. Na oloba na olingana sa assemblée ba mona ke no akabela ngati. Mais ekobi mape ingratitude na conscience na moko. J'accepte que Belleville akabela nga une ou deux fois. Comédien ni que Belleville akabela te suba kutani boy. Ato zakana mbongo ebele. Soki okutani na eboye na théâtre té beaucoup de personnes il y a bela yande ni kabela ngana ta $50 ya na mbongo ti boma moto wata mo 20 bimi nganga kutana na bela na salon ya Agnès coiffure c'est kaka abi Sarah voilà Belleville Sarah en tout cas Sarah banalise non bien ato critique ngai eza bien parce que na kata ba critique na on a quelque chose. OK. Na linga Belleville ka jour wana. Moni jour wana jour na linga Belleville. Bon ngaso na sa émission na nga na zara libre na ko critique muto na lingi na critiquer na moni mabe na critiquer. Na moni pela bi na nga bi na tala ko na sepela na émission na yo. Na mona po critique nga me ba critique wana edanga pena sa nini. Na avancer. Améliorer. En tout cas, au star, ça a émissionné bien, je t'admire. Kabim, mon tourna critique à Kaye. Beaucoup d'années face à face. Bien, ils ont admiré, bah critique et d'Akaye. Ça c'est une star. Voilà. Star a une monta critiquer. Jamais. Na katina o de yebi quoi star. Donc tu vas critiquer pour star. Pendant to vendeur,
Toro lande la vie à Mireille Motaza ma tete kuna to vanda to ça elle est analyse. To yebi été. Mireille on va vanda à côté ni. To yebi été. Ma tete côté ni. Alors il va côté vanda. Mais belle qui a yebi place à vanda. Ozo comprendre. Si la na yebi place à vanda. Donc c'est important to ça rabat critique wana sko e bon ça nga sukiti ba si singa. Même si Agnès, c'est combien? Oh madame Bellevue a foutu. Hein? Madame Bellevue a foutu Lio. Ngabi maibi singa ten nga ke a. Abi tout nga itanga OK les factures ne sali combien? A foutu Lio. OK. Ah bon? Ah. Ça va hein? Ça c'est une femme. Bon, maman Sarah. Ça c'est la tête. Parce que mon toi ça immature, en mon alors Sarah a inaye. En réalité, Sarah n'a aucun problème avec elle. Avec elle, Sarah, voilà. Sarah, comme Sarah, mon place ma beza lobby, place madame Maza à lobby. Et c'est différent avec Sila. Et là, mon tu es biso ah, on va te bande émission. Et puis, pour une bataille, une belle vie hypocrite. Point. Toi, voir on a TV. Azane Yoka. Belle vie a un niveau de compréhension élevé. Moi, je suis à un niveau de compréhension élevé à comme hypocrite. Voilà. Je m'explique. Moi, j'ai une réaction à la balle dans les années montées. Ngaso salinga likamka siko na largué. OK. Patience coûte ezate. Ezalate, j'ai remarqué. Sko mobile nanga zara so muta sali likambo. Amo na pe muta sali mabe. En caissier à observer. Siko yo batu babenga ngo hypocrisie. Mais eza hypocrisie te eza façon un niveau de compréhension na eza élevé après ça batu chance. Peut-être au changer. OK. Et à niveau de compréhension. Wow. Ngasko ezate. Yange ezate. OK. Ka sikoyo na bengi mbala moko na craquer na beti o na ko beta na kati téléphone et puis c'est fini. Lobi peta msuso to kutani na section susu. Après na bité limsanga. Sko bato abongo bazwaka décision ma pe ko le kabiso bato tozara makele le belé. OK. Belle a hypocrite, a une compréhension élevée. Moutoumou a salié mabe, ma monique rôle et c'est un cas Gabriel a important à bengi, bah tu vas bengi hypocrite. Hypocrite. Et un niveau de compréhension élevé. Voilà. Et ça façon ya moutou nenga agisaka. Ngana bal nanga to abna boye. Moutoumou a salié likamo et c'est pas si bisote. Ngana lingana banoga ngana bandolo ba ya websanga tika. Ngabi eloko tika ezate preuve yango. O tenga mona ebinde na ko gerango mutu bakenda ne likamale malembe ti o bimise zoba ba belle vie ba batu balinga ba bimisa batu zoba. Voilà. Donc yo finga ye répondre au te mais era casting a bengio ya. A bengio yaka. Aussi matanga ye. Aye. Les a niveau de compréhension. Alors l'action que nous sommes tous humains en fait. Mon toi parfait azate, tous amis sont imparfaits donc ça peut m'aber. Donc candidat pour tout quand na télévision. Donc il y a ba niveau il y a ba compréhension ya mutu na mutu. Bato ba benga ngosko hypocrite. Ngande élevé zate. Yo za très bas. Te élevé bas. Donc yo ça dit zandeti. Te ezate. Compréhension. Non quoi. Pour la cas bato ba ke musika te ba lo ba demain aza hypocrite. Tadi aza hypocrite, mundir ba hypocrite to jisande mona bango to mona te ngana to ande musu bango. Ba ba de musu voilà. To ande monte. Makambiso to sala demain na tadi ba sala. Ba sala surtout mundir ba sala te. Mais biso to sala. Ah, mundir ba sala te. Et puis mundir ba za bongo. À chaque fois il y a un problème, après ça ga mutu chance, azaka bongo. Conseil. Ouais vané. Po ba audio agabe bi mo bi ke mundir ba lingate. Alingate. Quand on découvre moi lingata boyi ezaki pa nga supprimer ngo na téléphone alingate oy ba yo bimisa ngo na momani na moment o ya gabi akomo loba asali nini oy ba te lo ka sali nda bi boto chaga preuve on se comprend donc chose aki ngana onde bi maka le même jour to la lisaté là la tête regarde to la lisaté ouais venez même dans groupe ka bango baloba kaka to aka boy te yam sifo moni boutique conseil l'équipe ya mona ngana bina kima ba l'équipe conseil l'équipe belé ya ka conseil zate bango pe ka conseil ozomona ba na clan na bango ba sala des mères mundir ba tadi bana ba compréhension na bango biso pe to sape mokila la biso na ndé na biso compréhension na biso donc ozomona ke mutu na mutu ana compréhension na yeme bango ba loba belle vie hypocrite sur base de quoi baolinga belle vie azala ndenge bango baolinga pour mes ali ya mutu asala ki belle vie mabe aozela sikoyo belle vie
asilikela ye to Belleville akangeli kanda to Belleville sala boy mais lokola Belleville akalkila ngoti akcheka ke wana omutu esili Belleville akalkila ngoti soka moni awe senga Belleville soka moni awe senga Theresia abenga Thérèse neti babiso moto silika Thérèse ezaka nde po en franchir ligne rouge ake musika lo mama bela mabe yango moni msu Belleville ko bengete po Belleville aloba Jérémie alega ki asala makambo peut-être ba voice sur ba bima Jérémie mutabimisa mais pour fin de compte Belleville benga ki azonga atonaki. Donc c'était pour lui montrer que moi Belleville, en face de toi, j'ai rien à voir, j'ai rien à foutre. Moussala m'était réuni au Ghana au Jérémie. Donc Belleville n'a un problème à m'entouter. Il y a Gabi à Ouchofingi Kalobia. Ake matanga Gabi. Donc on a que à un niveau naïe, à un comportement. Premièrement, c'est aussi le comportement. Pourquoi on dit comportement et comme t'as dit. Et un des mots, il a passé. On m'a dit que tu as dit que ça na média tenga non sala. Donc toi cas différent. Tout ça pas humain. Mutu na mutu na façon na yena ba réaction na yena mona biso mo pe soir biso. Si. Taba to ka ba Jérémie ba ki tourner susu. On m'a monté mais ça n'est tout qui. Mais on a choisi. C'est façon d'être. Et ça question est hypocrisie. C'est ça exactement. Et on a vu ça ba to nion so ba lingaka ba traiter Belleville hypocrite. Bo se souvenir atana bola momo wa ça là-haut. C'est très important parce que mon temps au tché Belleville hypocrite au tché déjà koina na kata motema tant au tché koina na kata motema au comment calculer au sala MAB de près ou de loin ko sala MAB zaka faut les poisonner makambo dati a sali Belleville MAB achubi mbeli alors dati a bosani tant wazaka na mpiaka province le loi kabele 2000 to $3000 lelo aye ba $20 to $10 au Belleville Kabila ga yetango anda o luka 1000 francs somba lipa Belleville Kabila ga $10 $10 on est très important ko le ka 1000 to 20 millions ba pesio pour déstabiliser Belleville total ka bola mo bato en fait bola mo moto eziba matena mabe moko kaka asali c'est ça Belleville a parfaite était a pays parfait a pays imparfaite a na ba défaut na a na ba partie sombre na yi a na ba côté faible na yi en fait a humain net bisoni on sort a angelouté asumu kaka pe abeta rappel libaku j'apprends que jour Belleville yo kaka atara une mission ya dati wana a crier na tournage on m'a informé qu'ils avaient un tournage a crier na tournage après téléphone est quoi et panzani atikali sans émotion atikali inoffensif en fait bato tali boye andimate et puis tournage et kata donc ezaki journée ya mabe ponaye donc c'est ça en fait totika dans le bakana Belleville nous sommes tous humains tout tchana montou na biso la communauté congolaise nous sommes tous humains personne n'est parfaite tout le monde est imparfait personne est au-dessous des personnes en fait biso tout toi bato motonde nzambe moto immortel et nzambe moto a changé arabi banda zale nzambe biso tout côté to botami to na une année l'autre dans les trentaines le kuna dans les septantaines après lui même biso to kofi toi na ta mokie na mokili la Bible dit 1000 ans vaut un jour et pas Jésus yo ça la ta 100 ans na mokili to tout ça les combien de heures ou ça dit ba seconde na ba ou ça dit ba seconde na mokili botika au charger Belleville za moto bo sala mabe ba comédien bo sala mabe besoin accélérer mon ninga bwana pour ça kufa pour sepela pour yo lele na matanga noko est-ce que eza récite à Belleville de créer ba combat union Nathalie Matéa pasteur de la foi mon oiseau Théa na habité so baner ko s'adresser na Belleville tu ezeka Matéa au Théa mais je crois qu'ils va Matéa pasteur de la foi Théa a trop à motiver parce que pasteur de la foi après ça ba to kondima en fait yango ba benga ke de la foi et à lobby place mon lobby combat oyo za na ngolelo ezala déjà prévu ils allaient déjà prémédité même pas prophète Nzambe bayebi aloba yango na prophète moko prophète Richard Nimi alobi ne mission mona sala na ifaki na bengaye na actualiser mission na wana alobi ne mission moko alobi na ju révélation Belleville dans les États-Unis kozonga na ye awa après voyage na ye et ko créer les ba combat ona na zwate pasteur de la foi lobby yango pasteur de la foi lobby makambo zo vivre sikoyo ba réalité nyonso zo vivre sikoyo bato ba oyino sikoyo et ça là déjà prémédité que yo bato ba oyina yo bato ba sabo et donc c'est là juste ka ngonga oyo yango il faut beta
Maman, tu vas dire imaginer makambo bazo imaginer Sarah nangai. Nde toza biso mbale imeto ko za to buta majour moko date moko. Tala, graine ya pilipili bimaka na nzete moko, étape moko, feuille moko ba carbone boye. Mon a pilipili à côté est télé comme rouge. Oh il a dit côté est vert. Mais oh on a payé fait télé comme rouge. Et ça les leçons morales ton natal et le on a ça dit chacun de nous a une étape n'attend na yé. Moto na n'attend na yé lelo. Maman na bisio na bi. Au moniteur mon YouTube bandi. Ngana ko biso vérité que na bandi o lembongo YouTube o eroza ba 3 mois. Ce qu'on a ébi bato ba elwa ba Ivipan ba tadingala pa ba bino bo bandi o lembongo YouTube kala. Alors ceux qui n'ont pas natika na ben nga benatika mais natika te maman Sarah j'ai continué à espérer que un jour na olia pembongo YouTube j'ai espéré en tout cas je te dis na tcheka que na oliango et puis attends na 800 femmes les ça but nanga et c'est réalisé c'est à moi maintenant de gérer ba makamni no ça sans faux na liaki. La patience et ça libéra la fête. C'est un fruit amer que personne ne mange. La patience. Bato nyonso tenge balier rango. Eza fruit moko eza bololo. Yango moni bato musu ba bomara bato na motema mabe parce qu'azangi patience. Oh mona on dirait ndeni ya zwinga na zwité. Qui te dit que ngana photo zwanzela moko. Ah. So bali parti ba osa succès est-ce que Bellevue azaki? Azaki te. Donc maman bolingo ba mi ndondo ba osala succès ba mira esa. Ba Gabi oyo ba sali ba succès. Full. Ba septième bagarre ba sala ba succès. Ba me pela. Bellevue azala kati. Mais pourquoi bino ton bo sala succès mutakanga e bino tache bino jalousie. Par exemple ngabi soto bitolo ba pena na ba carrière. Ya ba film ya ba succès ya ba nini. Bellevue sali ba film belete asali banzonzingi. Asali banzonzingi belete. Asali succès te. Binonde bosala qui succès quand on parle de succès bino bosala yango mais moto ayeka lobi awa na mwandamba ya mayele o akongola ki et pas président le cas papa président et pas président Elombe non Elombe kaka à part la théâtre na bango ba utaka azwa ke pas Bellevue na mayele na et pas nani et pas via na mayele na e parce que banda okoma en fait tant c'est pas via azalaka na sima akoma olongwe pas via à comment qui est moment indépendante à travailler na Major Bisadidi. Voilà, c'est par là qu'il vraiment qu'on expérimenter parce que l'expérience ça se prend en fait. Oui. C'est en faisant des erreurs. À comment film mon boué et zumo ba erreur mais maintenant on va comprendre on a bêté tableau mabé prochainement. Et puis moi je dis merci na bandeko tout va soutenir Bellevue parce que bazali quand même ba tremplin na yé pour azala likolo place en fait Bellevue avait juste les ambitions. Voilà. Malgré qui n'a si manabango. Et puis l'autre monsieur zaki pas na yé zaki komi kiti sa maman. Ouais. Ah, en tout cas c'est une femme humble. Aza vraiment humble na bisio. Moto na en fait ndamba na lolinga saka moto na ndenge na ni. Ba sitio Bellevue za na ngo siko yo na internet. Na bisio maman. Moni ba 7e bagarre ba saka ba succès mais zaka ba succès à Kinshasa. Bellevue a ça succès sur le plan international par la communauté congolaise. Il y a bano babota mana États-Unis, ba Kinshasa te, ba yate, batala Bellevue aux États-Unis, batala Bellevue na Australie, na Vietnam, partout ici la communauté congolaise des alliés. Plus loin comme on compte siko na ba Canada, même ba Canadien ba comme otalaye parce que ça ba filmer en français. Mais ça humble. Oui, on va apprendre que Bellevue a $20 000 chaque mois. Pour nous ça la production va filmer na yé a fouta bato à travers na bango na oki passi maman seka benginga maman seka ah il faut y mettre toi en direct oh ils en matière mais faut ya kata kaka couper Sarah Tola TV la chaîne qui assure Baby noko ba $20 wana bande obo excuser na bombi ki songi na ngana maman seka ba $20 wana ndingo zotanga robomto yango pene bom sa Bellevue. Or et cause à la paix peut-être ma partenaire en boss ngai. Te oki ba yo kanoko oki ba montant $20,000. Voilà. Et on a vu sur maman Sarah. Et qui vous a la interprétation. Bellevue ayiba bango makolo. Non, Bellevue a né mu Congo. Mu Congo ce que m'a beaucoup pété. Te menga na yo ki ke ba yo kana bango nyonso ba bonga te Bellevue buki mebe.
Ah, je vais y avoir bon gâté, mais Bellevue a sali ma bé. Voilà. Mais si on a Bellevue, papa moko, maman moko, kana théâtre. Hormis théâtre, Bellevue a zana banderona, le roi Bayaya, Bajipe, a zana banderona, belé, va dépendre un peu des fois, il faut y a kabela biso $100, tu y a fois ça, il a biso boye, tu y a il faut aider biso. Ils ont un bongo, on a sa famille à Bellevue, maman mora benga, famille à Bellevue, beaucoup kolobate, on a sa famille à Bellevue, bochandine de qu'on a mené la prière. Parce que ils appellent famille mon les en boyo kani pour ceux qui ba famille ils rappellent à moi qui ndobina kati ndé ba fungola épée de la porte. Heureusement que baza wana en tout cas muto beta li solo azate muto lobate ba otala bango kana musika otika bango bazika so ba ozika moto nzambe tumba bango abachambara le moto théâtre moto nzambe tumba batu nyonso na comme pasteur walo moto ya nzambe tumba bango bato nyonso oyo bazo combattre comédien oyo Bellevue moto nzambe tumba basoso nyonso ezikisa bapoile batikala bolu et tumba bacommunicateur oyo bakata na makolo bazali na France moto nzambe tumba bango moto nzambe tumba ndeko en France na komba eseli pa na munoko na ye vansaka Bellevue kimiate munoko na ye wana moto tumba yatika na munoko ndambu akoma boyo comme ça je commence à combat Bellevue va nous connaître souté bella c'est pour la deuxième émission pour le dossier à Dinosaure Theresia mais message à Gabi notre PC te ya Gabi nazaki tolongo la bordir pour na Gabi azan kana na biso aza ya la biso ya Gabi en tout cas je dirais pas je suis désolé tous nous sommes désolés mais si nous a internet ya Gabi yo yeba internet ndé kendaka biso te bine internet kendaka izaka yo tutaki bordure biso beto ye tuti bordure mais ya makasi ezali ezake message na yo o salaki na chaîne okende kolamba et yaki mais comment qui est retard biso de ato tout ay bordure PDG kotaki yango ekotaki retard to talaki yango pété ndé bato bakomi kobenga botika ya Gabi avana ye bomonti ya Gabi kutu mukola bibo baleki na ye donc abomi moto ya Gabi biso to baleki na o makama ya biso na ya Gabi bokota kati ya makama na biso ba mongo est-ce que éviter que le pango ba mongo ya ka bongo ya Gabi fo yebisa bango ba mongo le pango ya na kimia te zaka ko swana bitumba peto bomana te na poko to vandi ya Gabi yebisa bango mapango na biso ezala makila ne ba mongo wana koswana mais na pourquoi tokuta bitoli kana kasa na boke toli longo voilà isola biso e pas fait kato ya Gabi tolingi o mingi mikolo en tout cas botika pe biso kutu to bito tiki ya Gabi tolingite na ya Gabi ale bino boya siko yo bo simba ya Gabi bokoyeba tolingi na biso te na ya Gabi to boyi botiki la biso ya Gabi na biso tolingite makambo na biso pena ya Gabi mutakuta te po eza makambo ya na baleki na ye ata to swani to bundi to aba mongo nene bota ye na mona ko nga kota makambo na ya Gabi kokota te tika biso na ya Gabi na biso te da ndela yoki yo nena sepela ki te e bo nene pas akale ya Gabi de tigai biso na biso kaka e bo so ko siliki la kanyele okanda na okangelo kanda te yalo ba renete ifoku wala nyoso bino so wana kati toi Gabi la biso voilà donc voilà merci beaucoup tika na ebilo ko ngolo batika toujours na publicité maman pardon toujours na publicité bandeko saka lingalo belo ngwa babe la yebi mutu la très bien elo ka lingalo ba yango tende felo ba ma émission bandeko bozana problème ya temps ba sœur ne lati yo awa makiki nyon soti na sia misu awa e koma vert na tampo uiloyo nengo zo mona ngo yango nde ezolongola ba biloko wana mama ko douter te papa ko douter te tika manette otika manette tranquille yango
okopakola ngo awa place ba biloko ezali wana ba ser ba verre wana ba awa nyonso oyo opakole esili oyo pona ba kentos ya sisi ba kentos ba awa okoma pembe me awa etikala noir ba verre ba tampo pe elongola ka moi sérum bomona oyo savon 1 kg savon noir et ça la kitoko ngapena osukola nango déjà donc tenzo bonga kitoko so sukon pendo ka ba port efungwa tango tia mafuta evandi kitoko oyo pe ezaka pona kosukola pe ka relongi pe kaka opo oyo fo explica ngo moneti bato batia choko OK nde ba pakola choko na moi protéger longi na anti soleil OK RM light pourquoi ko beta tampo soko lingo beta tampo te tango pakoli mafuta na wana oyo pakola ma be wana na moi kutu ko pakwa mafuta te chaka anti soleil c'est tout OK donc tampo ko beta te bombi ka poso na yo OK nengo bimaki na nengo zongi moi ebeta te okoma loka dinosaure Thérèse dinosaure te tanga escroka ki mbongo wana totalaki beurre de karité zo soigner pe ah ezaka ko gam mobimba ti gam mobimba ko OK eza pe na prix moko bien au lait de beauté nyonso bozomona oyo ezaka rapona ba intérêt na bino ba cancer ba verre awa ba peau de main au protéger peau la tendresse kutuye ba tendresse pe awa osela oyo tendresse il faut oyo pona ba verre oyo na oyo bima ya awa bato ba misisa kingwe koya neti wana deuxième émission bolimbisa da mutu mais en attendant bo pratikaka marche poulet bo salaka yango eza na kata cuisson sport marche poulet yango wana mais on va appeler ya sisi ibumwe eza munene loka kodo ba zaka na ba opéra ka kiste kasi nani mtafutela ka hôpital XL Pechanga awanga nae l'ingratitude est condamnable marche poulet ça aussi c'est mission la marche poulet marche poulet nakanga pe ko to loka poulet